Bandeko balandi, tozo continuer bongo filmer la biso 40 jours dans le désert. Voilà mikolo oyo nzoka ndeza bepreuve. Et preuve oyo ezotalisa biso kondima liboso na makasi nguya pe nyonso Satan aza koluka kosala. Pona délivrance ya mboka oyo izoba. Basali na Nzambe batamboli makolo nyonso na po milimo bika. Na kombo na Yesu nzela nyonso kokende ndeko kolonga. Et voilà, délivrance ya bato nzoka ndezozela bato oyo bauta mosika. Liloba na Nzambe nde solution esika wapi bato bakangami. Kolo Yesu Masiya alobaki malamu, l'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce na bae oyo bakangami. Nzambe azali wana tanki yoko belela ye. Bible zoloba, allez faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mokolo moto akoyeba vérité oyo solo akokangolama. Voilà kozanga Yesu Masiya. Mboka oyo izuba bagumbameli Nzambe babengi kubala. Pendant des générations banda bakoko na bango. Mais banda bayokaki vérité. Bato mosusu batiki kubala balandi Yesu Masiya. Ah, frère Molimo nde yeyo. Ndekwa Molimo azokima mbango. Azobatela Molimo te, mazobatela nde kombo ya Yesu. Po ete bato bazoluka baboma baye nyonso bazotanga kombo ya Yesu. Ndeko soki ezalaki yo okosede okoboya obatela bomoi na yo kaka po gumamela nzamba mopaya. Moto akondima monani après avoir enlevé toute sa famille a s'échappé atiki Yesu te. Et ceux qui espèrent l'Éternel, oh nasuka ndeko nanga, ils ne seront jamais confondus. Bible zoloba, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa mauvaise voie et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Ah, Nanzela Landa. Katula. Hey, mais au combien d'années kamuloko na yo? Oh, otukangani. Obi rimer partout bazolo bakeno ba kangiyo bazoluka yo babenga note na mboka. Eza solo te ongaye yoti. Bon sikoyo na bande kotambula koluka nde konangana na mwa na mwasi. Ba kanleve bango. Sokomoni ba guerrier. Tala bakokanga yo. Bakosala nyonso bino so bobunga. Te koloba mamba babende ngona te. E fona ye bano esika bazali. Oso babwe poani. Katula, yo sambela soki yote mutu bazozela na temple pour la sacrifice. Soki sa yote, ekozala yano mwasi, tomo na mwasi. Katula. Tala, mokonzi oyo, motema mabe. Na yebi, biso le soto yebi, motema ne saka mabe. Kobande na suma kamba ote boye pona famille na ngai. Sika na yeba na sika bazali. Nazolo babwe pamba te. Tala, sika na continue na oluka bango. Ndeko kebao akeba pona nini. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Pona Yesu na yo bato mosusu malamu babundisa yo parce que bakomi nano na solo na yo te. Et Yesu Masiya alobi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas disperse. Akomi katula amoni esika baye kwa levé yaya na ye na ndeko mwasi banleve bango peneliwa ezalaka temple ya sacrifice ya kubala. Balela bazosenga délivrance. Oh Masiya kouta wapi, mosungi kouta wapi, libérateur kouta wapi, ba prière nyonso si basali ba forme nyonso basilisi. Katula zalaki wana amoni likama ezali boso yaya na ye na nièce na ye ekosuka wapi. Alobi nini? Ata kutu batu yango baza batu basimbe mobeko balingika mobeko ya bokoko me bakozala ba criel boye te. Azolo baka ye moko
ah ce qu'on a bimiawa na sali action et simba ce que simbi te kozala dangereux et ah question na sali ka eloko wa brutal et kosukela nga mabe ah omoni masolo kobanga na yo nde moto eza défaite na yo ndeko esika affrontement to épreuve ezali moto azalaka na elikia oyo amonaka elonga abangaka te boni obandi kobanga nsima olonga jamais impossible moto azongi nsima nde ye wana awa na palais royal nzoka nde balelaka mpe voilà la reine kokufa miso soki yango nde azolela bandeko tokoyeba kaka bandeko nzoka nyonso oza nango na bomoi na ye eza pamba alelaka mpe e mokolo yango na palais royal tozela likambo nini eza liboso 40 jours dans le désert. 3e partie. Ah. Mokonzatali. Malembe, hein? Neke ne malembe, neke samte ma po anini. Hein? Okanisi nazole la po na komi aveugle, te? Naza na souci pe mawa. Likolo ya mwana nga innocent. Asali nini pa mérité makambo yo? Asali nini? Pe papa na ye asoloba na nzambe oyo kutu ayebi kosunga ye te sikoyo mabe nini tosali to mérité makambo oko sa majesté pesa nga réponse hein? sakumwasa yo lobela ngai pesa ngai yano sa majesté yanola ngai ebalelaka mpe ah bon oyo mwana mobali amoni epesi mama mawa ah libanda na palais royal aye na mfuluba olika mikolo ele mona roi omona mokonzi omone te poani namone te poani nini yango naye kotala mokonzi désolé bato lokola yo komona mokonzi te bato lokola taboniko arrêtez tika namona mokonzi ko naza mona mboka te mokonzi yango aza ya biso te siko mboka yango po nini makelele ekomi ntina kati bango nyonso bakamwe motongo aye na mfulu baboyi moko abimi libanda c'est quoi le problème nalobi likambo nini awo nayebisi bango kende ye kotala mokonzi me baboyi na kota bayebi teke nazolobela likambo ya milimo bana mboka garde botika ya kende amona ye totika ye tika ya kende ah ndenge olobi c'est rien ya kolingo mona mokonzi toke boyi bato akondima bamonaka mpe likama te liboso ya mokonzi sa majesté kawarawaji agumbameli ye yo ememi makambo likambo na nini sa majesté naza eluka makambo te kanisa malamu soki kovivre na mokili ekomi problème seke biso nyonso toza na likambo moko sa majesté ngai nagumbamela kaka nzambe moko nasalelaka nde obosani ke ngai napesaki mitindo bon loba mission na nde nini sa majesté baguerrier ya izuba bayaki na lopango na biso bamemi ya nanga na mwana mwasi c'est parce que balobi ke na bande kote ya liloba na nzambe est-ce que ya solo yo teyaki liloba na nzambe oui boye sa majesté kasi en secret sa majesté pardon naye awa mpona bondela yo pardon pesa bango mitindo balibere ya nanga na mwana mwasi nde nazoloba na yo sikoyo baza captif bakangi bango na temple ya kubala nakanisi balingi basakrifie bango mpo na kubala nga mpe malamu nakufa ke natika makambo yango esalema bongo pas de sacrifice ekosalema na mabele oyo soki kubala aza na kanda tika ye aboma nde ngai assez trop c'est trop koboma ekoki mokonzi
koboma susu te na bondeli yo opesaki mitino na bampaka mpe na baguerrier ke moto nyonso akoteya kombo ya yesu esengeli bakanga ye bamema liboso na yo olobaki lisusu mutu moko te baforce ye na religion na ye contrairement na volonté na ye moko moto wana. Sa majesté sikoyo olingi oboma mobeko na yo moko ezela nanu mpona nini kasi bakangi mwasi oyo na mwana na ye na temple kuna? Hey, Sa majesté, omoni te ke non bato bazosalela yo bachef na yo bazosalela yo bazojoue na yo fongola miso Sa majesté ozoyeba te ozolala pongi. Ah, atelemi ayoki ye. Bokanga ye na kati ya cellule na ngai nalingi bomema bapaka nyonso bango nyonso baya awa mpe le grand prêtre azanga te yebisa bango baya awa na bato nyonso bakangi kende boye Sa majesté. Ah, voilà moto moko kaka lobaki mokonzi abongoli mobeko ndeko makamusu na viezelaka yo loba yo ndo bangaka. Oh, nzoke eloko nyonso esalama na liloba na mokili oyo eza mpe possible babongola yango na liloba. Bazalaki na nzela nzembo ya elonga kombo na Yesu na monoko Biblia na maboko. Frère Thomas sunga mama wana amema koni na ye frère apusani tombola koni kebaba kombo na Yesu moto aba batake bandi nzoka babilimo nyonso oyo batelaka kubala baza na nzela bango mpe bateli bango batemeli na kombo na Yesu basiya molimo mosantu molimo na moto ezikisa nyonso ya satana na kombo na Yesu masiya yo oyo uti na mokili ya molili zonga na bisika bikauka na kombo na Yesu masiya tobeleli moto na lola moto molimo mosantu yaka zikisa misala nyonso ya satana. Ekomami résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ekokisami bato balonga keza bato na kondima. Tout va bien frère, tout va bien. Batanga rabeshek. Oh yeba ete ezana nusuka makambote na temple ya kubala. Aha bino bolukaki nde bitumba boyeba ete bitumba yango bokozwa sikoyo wana na promettre bino na kopesa bino eloko babengi la guerre yango nde ezozela bino. Oh mon maître tokendaki kasi pesa ngai nguya. Ah yo nde za kosi ya makambo oyo pe okokisi mission na ote na kopeso esika na prison reste vino mobimba. Oh nabondeli yo maître pardon nabondeli yo limbisa ngai longwa na présence na ngai kaka boy bokosila pe bino nyonso. Instruction na ngai ezalaki claire moto nyonso oyo atosi te instruction na ngai esengeli ebamema epa na ngai. Your Majesty, Sa Majesté, life is 10% la vie of what happened est à 10%. Il y a 90% de yango tosalelaka. Oh, oyebi osali nyonso opinir bato obosani eloko esalamilaka biso il y a 7 ans na yango tose desidaki biso moko to silisa topinir bango mbala moko oza mpaka oza na chance so ozalaki paka te nde na miniti oyo nalingi nabengana yo na kati ya zamba monene ovanda kuna oyo eza insulte. Sa Majesté oza na maloba mabe oza na tort ntongo mosusu mibeko bokoko etindaka nga mpe nasalela mongongo ya bazambe sankena ya kotuna yo mokonzi. Jamais nga na kopermettre ba protocole wana ezala na kati ya bokonzi oyo. Hey, est-ce que bino bozoyeba bomikotisi na corruption bolongola la présence na ngai bolongola miso na ngai na palais royal avant na kitela bino sikoyo.
Ah, et comme il y a Kanda boye. Boye sa majesté. Obi katango molai mokonzi. Voilà ma kambezo ko ya babuki ba protocole. Ah, mokonzi pa lingi bo konze ko ya te. Boye langa Katula. Katula mwana mobali oyo ako wapo na kombo na Yesu. Bandeko bango wana. Katula bimi ye wana. Mwana mobali. Tika oyo ezala mbala ya suka. Ete yo o désobéir na ba ordre na ngai. C'est parce que mbala sima soko meki lisusu nga moko na kozala wana natala nengo gozwe tumbu okozala rejeté na kati ya grande forêt na ko désobéir na yo te mokonzi. Garde sa majesté oyebi ke mokonzi azongelaka maloba na ye te. Nalobi a partir ya lelo moto moko te bokoki kokanga ye azala captif sans permission na ngai. Pe na kobandela lisusu oyo ekoki kosalama mpe lisusu te. Est-ce que eza clair? Boye sa majesté moto mosusu te akosa bino soki bomeki bino moko boza baresponsable. Bolongo na présence na ngai balibere bango mokonzi azwi bamerci bandeko. Intervention ya Nzambe esalaka ta mongu na bongo la motema. Soko ndimeli Nzambe na ngai okoki kobika la reine. Tala okenda na changer ya vie na ngai. Toki na biso tiko sakola o. O sakola mona batindi batiki bakangi biso totikali. Ah. Katula a sali ke bandeko bazala libéré. Alors que la vraie mission ya bato oyo bazana nzela na kombo na Yesu baya kokangola mboka oyo ya Izuba. Makolo na se moi na nzala bakokende. Parce que naza na mwa confusion muke awa. Naza si oteke eza nzela oyo komema biso na mboka Izuba. Parfois ça ba confusion ngape nazo ba su nzela te. Est-ce que boye o to tokendaka boye to nazo ba te? Ngape na yebi te. Oh, mwana mobali yoza ndenge nini? Malamu malamu. Pardon, nzela nini tokoki kolanda tokoende na mboka Izuba? Mboka Izuba? Boleki nzela ezaki te kuna na se. Mosika likambo te na mema bino. Opambolama ndeko na nga Nzambe apambola yo. Pardon. Mema biso kuna na mboka wana. Bakambi bango na mwana mboka. Parce que mission na bango nano bakokisi te. Nzokande Jerindoki yende agent ya kubala atali na miroir asepeli o mwana nanga oyo ayebi sala boye mwana mobali oyebi penza oza yangai nandimaka yo. Nzokande mwana mobali azali moko na bango na temple ya kubala bakendaki nzokande po balanda moto akokamba bango mabe. Bakanisaki bakobika Nzambe moto akobika te kati na bango mema bango yaka na bango mwana mobali oyo oyebi penza osali malamu. Ça c'est bien mwana mobali sala boye temple ya kubala nzoka bazana babilongi na batu na ndenge ekosuka wapi bango na balandi mwana mobali. Et voilà, esprit ya discernement de sengele sala na tango yo. Potoyebi molimo mosantu azana ba don ebele oya pesaka bato, notamment esprit ya discernement. Okoki komona événement ye kasi oyebi ko déchiffrer eloko ya Nzambe na ya Nzambe te. Suspense. Pasteur Tony Atali a comprendre. Botelebi pona nini? Kasi bolandanga te, bokomi musika te na Izuba. Omi moni sayona ni sikoyo. Loba yo mwana Lucifer ozoloba na ngai nalobi na kombo na Yesu Masiya na peso mitino na tango oyo soki nalobi na kombo na Yesu Masiya mabango nyonso esengeli efukama moto pela soka yeyo abimi na kombo na Yesu Masiya 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 moto epela
molimo mosatu molimo mosatu molimo mosatu nakombo na Masiya Nzambe na bomoi na ekotelemela yo yo Satana na ange na yo na telemela na kombo na Masiya ote molimo mosatu molimo na Nzambe molimo na bato yaka kozikisa sala bosala na yo na kombo na Masiya zonga bisiko uti na bisika bikauka molimo mabe molimo Satana. Voilà balonga kakaka na kombo na Yesu. Le nom de l'Éternel est une tour forte, dit la Bible. Les justes s'y réfugient et il est en sécurité. Il est écrit les méchants pour la fuite, sans pourtant qu'on les poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Elonga na kombo na Yesu bandeko zakene lengi nango. Voilà. Bazotato la monene ya Nzambe oyo azotambola na bango elongo. Bible dans la Proverbe 18 verset 10 que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et il est en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, tikana tango oyo esengeli to kende to zonga simate. Voyage oyo eza mission monene. Esengeli to landa nzela to kende sika to uti to komona nzela Nzamba ko kamba biso. Elonga Nzamba kumisama. Awa pe libota moko to yebi bandimela Yesu wuta cette année bambula sambo baza persécuté kasi pona kombo na Yesu bala mobobo mabango ezana batoyo ya solo bagumba mageloko mosusu te baboya ka Yesu te pona lipa baboya ka Yesu te pona nzala. Voilà bango oyo nde bandimi ete Nzambe aza lisungi ya liboso Nzambe na bomoi oyo esengeli abundela bango tongo butu pe moi mokanda na Nzambe solo ba malamu. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Il est écrit: qui me séparera de l'amour du Seigneur? Kolo nela kokabulanga na bolingo na yo. Oh Jéhovah Jireh, oh le roi de toutes gloires, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Oh mokonzi na kumisio soit lokumu likolo na nyonso Nzambe na bomoi tokumisio pe togumbameli yo obongi na lokumu nyonso pe na masanzoli moko te akokani na yo Nzambe kolo eloko nini ekokabula biso na yo ezala nzala ezala kozanga nini ekokabula biso na yo yo nde opesaka pema opesaka bomoi oyo mokili ekopesa te. Esengo na bango na kombo na Yesu. Voilà la famille oyo famille bavandisa kolo Yesu Masiya oyebi Nzambe aza malamu nayebi te ndeni makambo supi nesalami o katula oyebi jamais nakokota susu na makambo na yo te. Oyebi faveur na Nzambe eza penza eloko ezobikisa biso ya solo. Nzambe akoki jamais kobosana ba oyo bapesa elike epai na ye pe nayebi esengeli kaka nazala prudent. Mokonzi penza aza na posa lisongi mais nasuetaki vraiment tosala eloko moko atika biso tosambela na mwasi na azobela ya solo fala tika biso katula zela ye moko abandango asenga tala koprovoke te mokonzi ya bato oyebi ya Satana kokokota ntango ya obandaka kosilika. Nazo souhaiter mokonzi comprendre ke Nzambe akosunga mwana na mobali tozela kasi ye moko comprendre te ebo totindika ye merci lokola kaka ozongeli biso. Enfin bato bayebi action de grâce monene na Nzambe alors que na nzela bien que ba obstacle atako mikakatano bango baza na mission wana na pasteur Tony na pasteur Ken na bandimi ba intercesseur toujours en avant bamoni na pancarte bakomi Zuba Kingdom royaume bande kozela esika mission na bango ezali na en tout cas Nzamba kambi kaka
Voilà Nzambe azokamba liboso mokambi na nyonso basepela bamoni direction nzoka mosala nde monene eza kuna wana ya bajete. Enfin mais nayebi te mikolo boni déjà basali po filme na biso titre na yango 40 jours dans le désert. 40 jours ya bepreuve, ya ba oppression, ya ba tentation, ya ba combat. Loyembo ya kondima na monoko. Voilà bangwana baza kokende. Tolanda 40 jours dans le désert. Mbote na yo, mbote ndeko. Limbisa, biso toza ba chrétien, toza ba missionnaire, touti mosika penza. Ba chrétien, Yesu, bino, mbanu. Mbala moko bakimi. Oh, mais fallait kutu baza ne sengo komona biso. Kasi te, bakimi po anini. Oh, ezaka boye. Mosusu aleki. Mbote na yo, ndeko. Bonjour mon frère. Toza ba chrétien, toza ba missionnaire, touti mosika. Réellement, afiotoli. Makamuni mabeto sali. Est-ce que ngolo bakino ba tosaka ba chrétien te tonengeni? Namoni ça ne va pas quelque part. Mais est-ce que vous assure mboka ngo yango yozuba? Naibisa nini? Nasona makanisi. To changer manière ya ko se présenter na batu. Pour ce to bandika ka ba chrétien ba missionnaire bazoki mabiso. Ça va. Soki mutu akeka nzela oyo to landieka na pete. Ba présentation to kata. Baboyi ba Kristu. Batu bayebi ke il y a 7 ans. Tango bayaka na kombo na Yesu misusu bakufaka. Likolo ya Nzambe na bango kubala. Ba misusu baboyaki kubala bakene kibo Kristu babomi bango. Yango kombo Yesu komi likama na mato ya bato mosusu. Kaka na nzela wana mama moko pe akoleka. Bango pe loyembo na monoko. Kobona yo elonga Yesu. Mbote na mama. Mama. Atuka kobanga te toza baninga ya mboka ya Zuba. Réellement toye poto tambula ensemble poto tala ndenge mboka ezali. Réellement tozala nesengo soki tolukinda kuya moto moko babenga Buju. Buju. Bon, aza molai penza te so na lobi na tala ye. Azali moto moko aza mwa nzoto kofongwama. Buju. Ok, papa na fubwa. Ye wana. Lupango na bango saka tout droit boye liboso wana. Kasi lupango ngo se tondi na matiti eboti. Matiti? Mama na ye nande kone ya mwasi bazongisa bango na ndako ya tata na bango epa ya mokonzi. Simaliwa ya Buju. Buju? Buju yango akufa? Akufa. Nzambe na ngai. Nini salamaki? Azaka moto malamu. Bato malamu nzoka bawumelaka te. Balingaki na bato ebele. Ok. Bon, bolanda nzela oyo. Bokita na se. Na carrefour à liboso. Bozwa gauche et droite. Bokomiti na wenze. Botu na moto nyonso famille ya Katula. Bakolakisa bino place bazali. Ok, merci madame. Nzamba pambola yo. Kubala ndazali malamu. Kubala? Yesu Masia. Kuna baloba Yesu, mama loba kubala. Mbano. Bandi lisusu. Balanda o baboya. Po mama ngo tengi na suka kubala. Alobi solo to lokuta babungi. Sikoyo lokuta awe zaka ndenge nini? Solo zaka ndenge nini? Alobi famille ya Katula. Tukendeka na komba famille ya Katula. Bangwana balandi. Et voilà. Batamboli kino esika moko. Et loko nini ezozela bango liboso bandeko. Nzeleza molai.
40 jours dans le désert, awa bakomi wapi mikolo boni na yebi nano te. Etikali mikolo boni tala bepreuve. Mbala moko to tala katula. Mbote na bino. Anasunga bino na nini? Bino banani yo? Atali malamu. Asepeli ko? Mama Abeleli. Mama yako tala afukwa. Boya mbangu tosala bapaya. Bosa malamu. Tosa malamu. Boya yi malamu. Ko sepela mingi komona bino mama Zoka nde baye nyonso batatu la kombo na Yesu babenga mibala na Nzambe. Nazoyeba bango Nzambe gai na yebi bango. Koyambana esengo koseka. Bayaka il y a 7 ans. Bato mosusu bandimaka évangile. Lelo bakoyamba bango lokola bato oyo baye na sango malamu. Oui, c'est comme si ndeti na yebi longi na yo sûrement na yebi kozo reconnaître nga malamu te. Esalaki tango ebele oyebi. Oyebi na bata wana après bosalaki komba na kubala. Mokolo oyo esengelaki bozonga na buju mwana ya ndeko nanga. Nakendaki na nzela munene kaka nzela bonda oleka. Botelinga bosalinga sinye bana banga bino makasi yango na kimaki. Nazoyeba eza nde yo nazoyeba sikoyo okoli boye sikoyo nakomi mobali penza. Ok yo pe na comprendre te tobana obengo frère Ken na frère Tony sikoyo naza pasteur Tony oyo pasteur Ken. En tout cas Nzambe akomisama. Merci mingi boye malamu merci penza. Mama Sorry. Limbisa ngai. Eze ya solo sango toyoki. Buju. Buju eske ya kufi ya solo. Baye ko vérifier. Mama badi kolela. Tangisa mai na miso. Azalaki empoisonné. Esalami kaka na kati ya ndaku. Comment ça? Bati le poison comment? Esalamaki bongo na kati ya ndaku. Buju akendeki église mokolo wana. Pe comme d'habitude tobombele bilei kaka na chambre na ye. Sikoyo mutu oyo akotaki atiaki poison toyebi te. Alie bilei sima nango akufaki. Yesu mokili oyo balingi bato malamu te. Baye kwa kizenga imamoyo ba kizenga ke na bomi mwana nga moka mobali. Yesu siko baye bazwi biloko nyonso wezaki ya mobali na ngai. Bazwi bazongisi ngai na ndako ya tata na ngai. Moto oyo moto atieleki poison. Aye kotubela si mazwi liboma. Balobi kaka ke moto moko azalaki liboma nde asalaki bongo nga na perdre mwana ngai. Oyo eza sauvagerie. Ça c'est la barbarie. Kozanga motema na bato vraiment boye. Mais nayebi ete Nzambe na ngai akopesa yo akozongisela yo nyonso oyo perdre na kombo na Yesu. Amen. Oyebi Nzambe alobi na nyonso na ba situation nyonso tokumisa ye togumbamela ye. Zela bosala ngo awa te bomeka kutu te tela bo kumisa Nzambe na polele boye. Zala sérieux nazokebisa yo zala sérieux. Biso senge to sengblana na kati ya ndaku. Kutu zala sûr que muta pembeni tazoyoka yo. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Nazoyeba tango to bandeko ya awa na bandeko yoka mama moko azoloba ke
kobala azali fidèle. Bino bozoyi pisa biso ke batu baguma melaka kobala nzambe akokufa na mboko oyo. Nzambe boyebi. Biso ensemble toyaki koboma na mboko oyo ya 7 ans. Tala, tokota na ndako, pardon, boya na ndako. Ça va, boya, tolukeloka kolia, tofana ensemble. Tala, malamu, tosola na ndako. Bango nyonso balobi, ndenge nini kilo lelo, kompa kubala ebangisa bino kaka. Eske bozalaki batémoin te? Esika Nzambe na bomoi o asala likolo na se. Alakisaki nguya na ye. Voilà captivité. Bowumbu na kati ya molimo ekanga mboka mobimba kino lelo. Ndeko toyaki na nzela ya zamba oyo. Boye na nzela ya zamba munene wana lisusu. Ezaka moyen moko na nzela moko toyebi. Tolanda mama ke na ndako. Mwana yaka nanu. Oui maman. S'il te plaît. Benga na ndeko na yo. Ok, ça va. Ah, mama sa likambu. Ezala ya malamu. Oh God. Oh Nzambe. I can imagine. Ndenge nini na imagine. Ndeni bokomi awa bobiki pe na bomoi boye. Bolimbisa ngai yaya bazo bengo na ndako. Bolimbisa. Bolimbisa nazoya. Tala, Katula, tokoki te kobomba bato awa na ndako oyo. Tala, ezali kama munene toya okufa pamba. Katula, ngape nazobanga ke mokonzi akolimbisa biso te mbala oyo. Bato oyo bazali b'instrument oyo Nzambe azosalela po adelivre biso na bokonzi ya molili. Pe baza bandeko ya basi pe mibali kati na Kristo. Tobosa na bango, tobwaka bango ndenge nini? Kolo Yesu aboyi biso te. Nzambe abandona biso te. Pona nini biso to abandone bato baye na kombo na Nzambe? Pona nini? Biso to bandaki kobunda bitumba oyo bandakala. Tokomi na bato baye ko renforcer, encourager biso. Tobomba mituna biso lokola bazoba. Bongo nde te nga nazobomba bate pe jamais na koabandone bango te. Buju alingaka asala envie asala pe ndenge moko boye. Bongo nasoloba nalingi nde molimo na Nzambe kamba biso ya solo. Esa pona bino te to ngai na décider na likambo yango. Eske na miso bapaka avant Nzambe abikisa biso bapaka na bawanga na biso te? Pardon, s'il vous plaît. Tala tondimela eloko oyo eli biso. Bato mosusu kondimekiti nebilanga te boiti wapi sikoyo. Bon, ça va, memela bango mai. Maman, makamba boye sala mela biso ebele. Eza insulte. Non. Ndenini aza kompêcher sacrifice ya kubala. Pour sacrifice aboyi ko guérir mwasi na ye. Te wana kosi ezalaka te. Alexindelo. Bapaka bango yeyo batelemeli mokonzi. Sikoyo lokola azotelemela biso toluka un prêtre abima na kubala. C'est que toza na sécurité te. Boni mokonzi boye ezokela biso lisusu te. En tout cas mokonzi azosenga biso toloba oyo sengeli biso tosala na sima. Toloba oyo biso tokoloba. Biso liwa totocheke mokonzi. Pe biso pe tokolongola na kiti. Atako ndenge nini liaki komona moke. Kasi yeba na kati akoki kobota soso mobali akokomela. Wana todute na ngote. Bon sikoyo wapi prêtresse oyo mboka mongongo banzamba za wapi yeyo.
there is trouble. toza na ngambo. The great messenger Oh, of Kubala le grand messager ya Kubala auti ko visiter said biso. the enemy crossed Alobi the ete forest. ennemi aleki deja zamba monene. Babiki na motambo baleki bakatisi 5 fleuves. They Bakatisi 5 villages bakomi awa na Zuba. The enemies will hate Monguna toyinaka te toboya nzoka nde azovanda alali pe azotambola na kati ya mboka Zuba oyo tozali. Hey, exactement esika di bazali. Enquête na ngai elakisi ke bavandi na ndako ya Katula lisusu. Yango mwana mobali oyo mpuko mwana mobali oyo alingisi nini? Ayoki te mbala liboso. Toko permettre bango te babima royaume oyo en vie. Koboma bango eza nde solution moko. Wana message akebisi ete esengeli tolongola bango na mokili oyo à moins de 24 heures. Sinon tokozwa ngambo. Kanisa malamu ete le grand Kubala akebisaki ke yende azotala likolo. Esengeli to frappe bango babika te mbala oyo ntango mokie totikela bango ya kobikisa kutu te. La guerre. Yango nde bakomona. Kimi ezala na bino bapaka. Ake wapi? Nzoka nde Kubala ayebi nini azobongisa mpo na bapaya oyo. Alors ke baye na kombo ya le tout puissant. Bavandi na famille oyo. Nakasi bosepeli tosepele mingi mama. En tout cas bilei wana ndimami mama merci. Zambe akoba kopambola yo. Apambola yo lisusu. Nzambe apambola bino pe lokola. S'il vous plaît, ceux qui za ne loko bosenga boyebisanga na yibambala moko. To afubwa ndeko nanga zali awo. OK, merci. Limbisa. Natuli nano Tonto bande kokota na mboka Zuba. Tozelaki bayamba biso malamu na lingomba o biso tosalaki awa totikaki bandimi na biso. Il y a de cela bambula avant tobima awa tokende. Mais c'est comme si tokomi awa batu balingi ko mona biso lokola ba lepre kokima biso. Bon, omoni ndenge bayebi ke Kubala ngo aza nzambe na bango. Confusion makasi. Toto bando sambela libanda kuna. Poni na monaki kobanga na batu bazo sambela, tozo sambela ndesi keno. Tozo suspecter makambo za solo. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Tony. Pasteur Ken. Tomona lifelo. Oyebi mokonzi akufaka tango kaka bazalaki frappé na fléau moko. Sima liwa mokonzi toteyi lingomba ye munene batu baye kosambela. Bien sûr na tango wana mboka ezaki na mokonzi te. Lingomba ekoli tosali programme moko tosali evangelisation ba temple nyonso ya banzambe ya Kubala tobuka yango. Mbala moko koyokana ya bapaka bakendaki nzoka na sima mokongo kosala complot. Ezalaka boye tozongi na kala. Nazondima teke biso tozofanda makambo ezosalema. C'est comme si tozotala filme batu basala nde balingi. Groupe ba chrétien baye na mboko oyo ba détruire ba temple. Bokoko na biso baye kofandisa biso ba église ya bapaya nde tikutu biso tozene lekeli mabe. Soki mokonzi na biso pe presse bakufa il y a quelques années likolo ba guerre ba chrétien oyo na mangomba. Est-ce que mobeko mosusu epekisi biso to pesa mokonzi mosusu couronne na presse? Mais la kanisi si to sola ki makamba go. Omoni tiki mabele na biso na kimia. Bato batei biso kolo Yesu bamemi kimia. Sikoyo tozo susu mokonzi sika. Tozo na makamba boko kwa kala. Likambo nini? Kobosala te.
kati na biso misusu baza bakretien tosi tobongoli How do you mitema handle that? sikoyo okogere likambo ndenge nini Take a new king. soki eza likambo akotia No mokonzi ya problem. sika likambo te But for a chief priest, kasi po tozwa un prêtre wakozwa that will mongongo ya be taking banzambe us back into the wana dark we kozongisela came out biso from. na I will not molili support it. tozalaki nango kala nakondima yango te Tampo, me tako Eboku, eboku and you. na yo You mpe are all entitled to your bino own nyonso opinion. But I'm sure bolobi you na will. ndenge na bino If we put kasi this to a soki vote, you know- totie already vote know what will happen. boyebi ya nini kosalema Riders, bapaka tozobanga moto te tosali and we erreur must correct the mistake now. tokorige erreur yango lelo For the fact that the son po of our toyebi ke living mwana moko ya mokonzi aza Make it vivant easier for us. eza facile tozwa décision nakokota na likita bosali te ngai nalongwe awa nakei with your own hands. na maboko na bino You shall moko bring bapaka destruction bokomema upon yourself. destruction na likolo na bino That should not worry wana susi na bino te baboleli Yes. lokola bino ofingi biso nazomona bato mabende eza bino bosangani mpo bosala likita bosala complot projet oyo ekoboma mboka Keep quiet. What do you know about Jesus? I don't know that no Jesus has gone. na yo oyebisi yesu makambo asali na mboka oyo likolo ya yesu na These people bino deserve beheading. tobomisi bato na bakonzi bakufi awo tala boke na bino mpe daya bozonga mpe su te bapaka biso tozokende koluka mwana mokonzi aza vivant tokopesa ye couronne azala le roi est ce que ayebi mpe bokoko na biso Hold that against him. tala totelemela ye te soki ayebi yango te mais il y aura un autre problème ye mwana ngo azalaki awa te ti makambo nyonso esalami We all know what happened. tala toyebi biso makambo esalamaki He was forbidden epekisami to see his father's corpse. ye amona ebembe ya tata na ye Both of them C'est parce que- inherited from the same root. bango mibale baza na racine moko Must be brought back to the crown. esengeli toluka mwana ngo aya kozwa ko couronne Make sacrifice na yango toprepare basacrifice na kubala to help us select a new mpo chief priest. asunga biso toluka mpe nganga bango nyonso bayokani Lead the delegation. nga moko naza liboso ya delegation soki makambo oyo esimbi ekoyebana bato oyo batelemeli biso bakosambwa bakofuta yango nozomona bana mibali oyo bazobuka mobeko ya bokoko babukeli biso batemple bakoyenda babible ono yesu 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 nzoka nde sengeli kombo na yesu masiya etatolama oh bandeko jusqu'aux extrémités de la terre batémoin bakotatola kombo na yesu bakozalaka kaka yesu masiya alobaki malamu vous serez mes témoins partant de Jérusalem en Galilée en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre na mboka zuba bateyaka yesu masiya bato mpe bandimelaka yesu bango yeyo lingomba esalamaka kombo na yesu ekumisamaka alors que trouble Hallelujah. ezalaki nano makasi Praise the Lord. aleluya kembo na yawe vanda ndeko From the way you me na ndenge bino ka boleki mbangu boye thereby discover me natuni nano bapaka eske likambo eza te to boza na eloko boyebisa biso toyeba likambo yango eza très sérieux pasteur eza likambo ya pasi elingi ezonga na kati ya mboka oyo bango bapagano bayebi verité te bakomi na baprojet molili contre mboka oyo nzoka balingi bazongisa mokonzi mosusu na nganga ya banzambe mpe soki basali makambo yango boye oyebi ke mboka na biso ekozonga lisusu na molili oyo tokoti na yango banda des années tokolinga yango te tokotelemela yango tokoresiste na yango biso na ntina suka tokondima te tokokwesa bokonzi wana towuti na conseil ya bapaka totomboki toswani tobebani tobimi na kanda tokotika bango te me tosala ndenge nini awa baza majorité biso toza moke soki na ntango toke awa toyeboye bango basali makambo mosusu voilà lingomba eyambi sango ntango tomoni bango baki koluka nganga banzamba mabele eza signal ke soki baluki batelemela biso bakoya lisusu te na kombo kubala toboyi yango na kombo na yesu masiya esenge toresiste banda tobanda kala ti lelo tokokoba koresiste bandeko
omoni ndelo etiami mpona bitumba oyo moto moko aloba amen oyebi balinga te moto moko te akoki kotelemisa mosala na nzambe akanga mosala na nzambe aleluya bandeko na ngai nkembo na yawe praise the lord moto moko te akoki kotelemela nzambe biso toyebi mpe tosambelaka Pharaon lekaki yango alimonaki ndenge bashario na ye bampunda na ye ezindaki na mai mpe basoda na ye bango nyonso bakufaki. Nabukadnezar amekaki kotelemela nzambe na bomoi. Oyebi ndenge asukaki na kati ya zamba lokola liboma kolia mitiopi. O bandeko bobanga te biso nzambe tosalelaka ya moke te nzambe na ngoya nzala kondima tozala na posa ya courage esengeli oyeba ndenge Shadrach, Meshach, Abednego bango baboyaki kokumamela nzambe bapaya batelemelaki bango na kondima moko wana soki tozala yango lelo yeba ete esalamaka ndenge moko na Daniel na kati ya libulu ya balio bakosi bakomi lokola baniau. Bandeko jeune na priere yango nde esengeli tosala tobongisa yango ekobongisa nzela malamu mpona elonga na biso mpe yeba esengeli tozala makasi totelemisa kondima na biso tobanga eloko te au contraire tobanda mabondeli togene parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les princes de ce monde, les esprits méchants. Natango oyo telema ndeko na ngai na kondima nyonso banda koyembela nzambe bonda na kondima tika mboka na maboko na nzambe tika ete satana longa te banda resiste ye na nguya nyonso boya ete satana azo esika kasi na mboka oyo. O bandeko mosala na nzambe ezalaka makasi bato bateyamaka bato mpe bandimaka kolanda nzambe epo na kombo na Yesu Masiya bato balingaka badefendre vérité. Oh c'est vrai, mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes. Wana ndeko yeba yango po moto suka nango yepa kokufa kobunga meto sanzambe oyo akozalaka wana de l'éternité en l'éternité. Omoni na kanti ezaki menace ya pamba te nyonso wana esalamaka masolo ezobetama barapele bango ndenge elekaka batango wana bapaka bakabwani bapaka mosusu balobi tokomi na Yesu Masiya toboma bokoko po yango nde moto ekotisaki molili na mboka ya Zuba. Bapaka mosusu balobi jamais bino botika bapaya baya koteya biso nzambe bapaya mpona nini alors ke biso toyebi kubala nzambe oyo azala banda bokoko bakabwani baye oyo tozomona awa bakendaki nzoka kozongela kubala po baevoke bazongisa puissance makasi ya bokoko esala na nzela nango. Et c'était comme ça guerre esilaki te après chute ya pouvoir mokonzi akufi prince akufi balingi sikoyo bapaka bango na bango bayokana na ndenge nini bakozongisa mokonzi mosusu. Et c'était comme ça que batandaka molongo wana bango bayokani toboseni pete ndambo mosusu bakena ngambo ya bakristu ebevelema oyo lelo komi masolo ebevelema oyo yango sali ete bato bakoka kotanga kombo na Yesu te na balabala na mboka ya Zuba. Bakretien baza kombati po bapesa bango instruction ke bokoko nde kozala. Lelo makambo esalami na bamboka ebele mpe na bisika ebele. O ndeko nanga soki moto amemeli Yesu Masiya te amemeli nde liwa mpe libunga po nzela eza Yesu Masiya, vérité Yesu Masiya, solo Yesu Masiya, libanda na Yesu moto akobunga. À cause de la tradition tomona bandeko
bato mibimba batangisa makila bakufa lokola ba sacrifice à cause ya tradition. Bato baboya ko considérer bomoto, bato bakoma bowumbu, bato bakota esclavagisme à cause ya tradition. Bato yo bapaka bazongeli tradition pour avoir manqué un roi, basentir que bakomi na faiblesse. Baboyi kombo na Yesu Masiya, bato mosusu na tango yo babongoli motema. Oh, c'est vrai. Vérité bato nyonso bandimaka yango te. Ba oyo baboyi vérité bazongeli kubala. E kubala ayambaka nyonso na sacrifice ya banyama, sacrifice ya bato, e mibeko ebele bele oyo epesaka mpe kimia te. O ndeko na nga, wapi différence ozalaka moto lelo nzambe elobi satana, wapi différence? Esengeli moto ayeba soki alingi nzambe te, aponi nzambe te, seke azondima nde molili o andimi nde satana. Na katikati bandeko toyebi yango te, ezalaka pe te. Yo zalaka ni chaud ni froid, yeba ete nzambe nde akosanza yo. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oboyi nzambe okoyi na maboko ya monguna. Ah, bandeko, réalité, film na biso 40 jours dans le désert. Nzoka mikolongo 40 jours mobimba eza nde passage ya tribulation, eza nzela ya ba épreuve. 40 jours esika bato mosusu kondima esilaki, baboyaki nzambe, baboyi Yesu. Na 40 jours mosusu bapengwi bakomi na nzambe ya kubala. Mais na 40 jours kaka pe misusu babiki po bayokaki vérité na évangile o bamemelaki bango. Awa ba cérémonie moko ezobanda. Kubala Kubala. Kubala. Oh, Zambe monene na kati ya mboka ya Zuba. Biso bana na yo to yoki pasi tango molai. Lokola elakeli mabe babokeli biso na banguna. To boyi. To bikite to kotuna na nani tango molai. Balobi yo kufa. Kasi biso to yebi ke ozobika, ozovivre libela Kubala. Biso bana na yo toye pona ba raison misato kozongisa réconciliation na yo po yo opesa biso nzela tozongisa prince na biso na mboka oyo to couronne ye akoma roi sima yo pesa biso nganga ya banzambe tomemi ba sacrifice bambeka liboso na yo. Limbisa biso Kubala, pendima bambeka na biso, pesa biso un prêtre nganga ya bazambe ya mabele oyo yoko pesa oyo nganga akozongisa batemple nyonso oyo banguna babebisi, nganga ya bazambe oyo akopetola mabele na biso nyonso, abenga na mosika bapaya oyo mosika bakende. Sala pona biso bana na yo Kubala. Kubala Zambe monene. Kubala. Réaction bala moko. Mboka mobimba bamoni kaka eclipse. Moi makasi moni le koti kake beti mabele ni ngani. Mo pepe ebeti. Mama moka bangi makambo na bilanga. Ekomiti na lingomba ya Nzambe.
Nzoka pe ba Kristu ba moni phénomène. Eza un signe. Ko ezotelisa bitumba liboso. Bango pe ba moni mapata e indi. Kakebeti. Matondo mingi. Merci na yo yoki mabondeli na biso. Kubala. Histoire. Et si le cas. Ba rappeler. Ba sali na Nzambe ba yelelo. Bande kotoko continue to yeba. Solo tradition oyo. Esuka kindenge nini. E bande ko ba sali na Nzambe ba yelelo. Elonga na bango. Ekoya ndenge nini. Voilà tous la bongo 4e partie Histoire Nabiso 40 jours dans le désert. Toujours avec Didier Parfait, Ndimbola sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Merci. Te garder rendez-vous.